Déjà na départ na kikopinage oliate tango okoma na ndako ya libala yai sikoyo soki bobalani soki bobalani oede mobali na ona ekomi habitude opesaka ye mbongo po bondela bolingo soki bobalani na ou bien relation eza nanu ye n'importe quoi oyo okosala luka ozala na activité po ata so obali mobali na kati ya ndako na yo apesa yo vraiment respect oyo esengeli. Voilà, bien, on est de retour à première dame look, maman comme star à papa. Pour la deuxième fois, on a vu Emilia Katkati na chaîne Oyo. Voilà, tout ça qui n'a si j'ai mon vite fait de mon au glamorous. Tout ça qui est fait na Birmingham, mais Emilia a l'objet partager na bino et look mon boy. Emilia a une question moko à tout na kinga déjà. Est-ce que Adrienne au monde a ba fille Oyo ba pesa kamibali mbongo o ba kabela mibali mbongo au monde a bango ndengeni alors on a zotika Emilia ami présenté après ça m'embête parce que c'est pas sa première fois boyebi ana première dame look bilongi ya sikezalaka à chaque fois na même la montre moi sika un juste cas pour l'ambiance wana Emilia question na les nini présente toi batubele ba Olanda biso. Bonjour balandi ya première dame look. Hello followers of première dame. Yeah na bano tuna atire ma question oyo akanisa nini basi wa pesa mi bali mbongo. Bon, ils ont ma bête sur que mobali oyo abalayo. Yeah, au moins basi o va pesa mibali mbonde ni bien na copinage et tout ça. Na copinage pour nanga eza ils ont dépend na relation na bino ndenge bozo memelango mais personnellement parlant moi si o va pesa mobali mbongo pamba c'est quelque chose vraiment de ne pas faire. It's something I should do because il faut y valer na yo, il faut y you know your worth. So na mona ki ko ile mobile na oiza na mabete copinage voilà na ki copinage vraiment dans ki copinage à chérie yeah I disagree parce que au éviter place nini relation et kinde ko éviter soki ki borumela ou bien soki mobile on sakana na yo ou bien zo utiliser au kaka pona mbongo surtout ba mibala mikolo o ba mo salate so azara mwasi mo o azo sala et yi azaka na sima mwasi c'est pas bien mobile sa responsabilité na ye. Est-ce que yo so kabela mobile mbongo na ki copinage bo pesi mobile mbongo ou bien yo nde mobile mtazo kabela mbongo nga mobile na kabela nga mingi te tolo ba expérience passée ka no bozana no ki copain copine expérience les indene si yoza ba fio ou pesa mutu mbongo et tout ngai déjà et pour na bi fi mo boya kabela azo kabela pe mobile mbongo ko sombela mobile biloko ko sala sala ba boy je sais pas eza ozo senga nde bolingo bien deni pona nga na mona su boza na mode copain copine mobile nde ku toufa pesa mwasi mbongo bien eloko boy to boy te okoko pesa mobile mba cadeau okoko pesa ba biloko musu mais tango comme tu kabele mbongo wana vraiment peut-être mobile a profiter la faiblesse na yo ayo mona ke petit tango ane légère ane na balar d'ailleurs ngam yeku tapesa nga ba mbongo et tout ça comme o somba billet bo sala boy il faut yo moko somba atika mobali apesa yo mbongo tango za na chérie mobali akabela ka trop pour so mobali akabate déjà na départ na ki copinage oliate tango okoma na ndako libala ya oko souffrir boy wana autkala jamais ko puisse le pour yo so mesani si ye apesaka o même ko la kobala yo et si osenye moi 10 euros nini et voilà abando bae yo donc pour nanga mobali pesaka ya ta cadeau anniversaire bobo komesanse situ mbongo na ebite ko pesaka mbongo te po ko mobala na kuto souffrir préféro lia mbongo mobali ou bien lia mbongo copain na autant zano na copain copine et tout pour mokolo yaya okotanda pa libala soki ozaka opesa e otikala pe mona sous clair te na libala na otikate na moni to clarifier ka moi pour mon baron to kata je crois eza na lo baké il faut bateau bateau la bisi faut boyer ba place relation na bino niveau ni boza tu vois so qui ko aider mon bali eza mabete parce que
na ba relation belé na bi ke biso basi tozala na biso motema munene soki papa singi et tout ça c'est pas grave toko aider mais soki ke ekomi habitude opesa ka mbongo po bondela bolingo ko balana ou bien relation zana nous wana soki bosbo balani ko aider mobali na ona ba situation so pour ça la ka ngana Emilia to ba femme moko attitude na biso bédogina so toza ba professionnel toza na banda ko na biso na mibali na biso on croit que moi signons tout il faut travailler pour nous aller indépendants. L'indépendance est très important pour mobile papier sur respect et ça la payer pour mémorer quelque chose nanda peut-être sur boti aux amba circonstances mususu ou les andé musu mais na idéologie na biso nandé tous à la indépendant to linga ki comme au shop et comme te ba footi yo bien sûr ceux qui au va na mobile nda comment quand vous partagez ba nini ba facture ba bills et même bon on a yo eza yo bon mobali eza ya famille voilà donc ce qu'on va na mobali na o boko c'est ça ko sangsa ba mbongo bo s'entraider bo sungana yo pe foza la kana moi quelque chose na yo ata moi activité to lobite ka travailler nos fils au travail sur pas ataka activité ataka oteka ataka osala n'importe quoi il faut omiper sa valeur pour que ata so lingo sombelo mobo mobali abando condamner trop te ki ayo somba biloko ça va dépenser belé budget za moki mais so yo pour ramener quelque chose au monique aux indépendance on a pu aux alana voilà pour ce qu'on que somba biloko et zalato banda se sentir vraiment metina guilt ou bien se sentir coupable et que au sombelo mobo swipende nini ou bien que na limite mais so yo pour ramener quelque chose na foyer na budget na bino monique eza bien baleki o baleki na biso be bato batala ngami mingi ba s'inspira ou bien balinganga botanga bosala d'études boza ba femme moko des valeurs boke mosika moi si o atangi moi si aza na sagesse aza kutu plus lisusu important na ndako libala surtout qui ba makambo ebele qui obotika bova na ndako sala te voilà ça c'était juste une petite vidéo pour na bino ba pour na juste pour na juste peut encourager tu vois pour moni bat misu batanga te mais babala bazana ko libala o za juste ka pour encourager ata soki ki au kende kutanga te mais quand même petite formation cultiver voilà aux afimo ko oyebi kama makambo on s'adapter na culture na ba culture aussi aux la kafimo ko oyebi kama makambo ezate ki ozana ba barrière belobi ozala kafi ya milieu congolais yoyebi kama makambo ba congolais ba milieu musomeka ko perso ko tate o bando rater vraiment ba ezate kate ki ba nyonso batanga ba réussir na vie mais majorité ba batanga ba réussir ou bien t'as une petite formation c'est chancelier n'importe quoi au kosala luka ozala na activité pour ataso bali mobali na kati ndaku na o apesa yo vraiment respect au esengeli voilà. Donc, bisoto qui fait, c'était juste une vidéo avec Emilia Gualdino. Bomonde to nginga boiba suki auto lati. Eza on a l'accès bien na website. On Emily Pasomba qui on ka kuna. To sali ba perruque. Momoni yangeza ya moi mikusi ya pone vraiment ya moi milai. Donc, bato ba a besoin. Il y a plantes, perruque, n'importe quoi. Mon Emilia continue à déjà la perruque. Mais là c'est bien la idée non hein. C'est une idée. C'est une idée. Voilà. Na la robe à rose, na salé la vidéo, robe oyo et tout ça. Make-up, maquillage, na maquillage qui est là na caméra, ce serait là aussi valable pour na bato baliba mona maquillage à l'élo. Merci en tout cas d'avoir suivi. Maquillage à l'élo, Adrienne, première dame. Voilà, mon indé zala kaka awa, on s'est fait belle parce que tout qui est fêti na soirée où to vlogger, bobo sanate bouta la vlog ndé ni fêti. Merci Emilia na visite, elle est ici chez moi pour week-end. Elle est ici chez moi pour week-end. Bon, on va peut-être passer week-end moko. Kitoko. Merci en tout cas, hello Kobaksa. Première dame lo. Maman a commis star ya papa na katia ndako. Ouais, même David il a fait ouais. Première dame lo. Maman a commis ça ya papa na katia. Bisous. Bye.
right.